Nzambelanga asunga bino bokende liboso. Les jeunes réalisateurs limités jamais égaux. Bonjour tous mes fans du monde, c'est Daito Simpi, le jeune réalisateur. Maintenant sur www.potonapoto. Vous savez, ça peut être comme si désormais moko. Donc rien à dire, rien à commenter. www.potonapoto. T'es messé si like. Maintenant c'est Potonapoto. Avant que nous allons dans les arts air, nous y allons dans la France. Il y a un air normal. Donc si on fait air normal, moi il y a les guinées là. Trop d'avance. Les jeunes réalisateurs limités jamais égaux. Ah, d'imbéciles. www.potonapoto, site ya solo. Merci les amis de www.potonapoto. Il y a mon boss, Lamine Edovo Mosaranankolo. Il y a Bino Adam Seluzolo, moi la souka ya Nzambe. Il y a Sabotami, Atikelinga Mabele, donc na cadre toujours. Il y a informé Bino, na cadre toujours. Il y a aussi Bino, na cadre toujours. Il y a une information, donc Ndé na sala angokara. Ndé bo mesana kaka komona ngande na sala ango, donc Adam Seluzolo, moi la souka ya Nzambe. Na cadre de information, donc je suis là à Kitambo maintenant pour nous informer bino, donc ce botali pena bien naza na hôtel impérial où ils ont mis bon avenue des Écuries numéro 16 na quartier Joli Parc na commune ya Ngalema na référence vraiment église Saint-Jean 23 non loin ya rond-point Kitambo magasin. Et si Kawala vraiment te yoko luka nani pour découvrir une émission où donc te yoko luka pena artiste et comédienne moko oyo boyebi aoti koleka ba moment moko un peu dur ba moment moko il y a douleur, il y a passi au boyebi bongo. Il s'agit bien de l'artiste comédienne Bijou la reine oyo lelo to ko lukaye awa to yebele na dress sauté azala na ye na commune ya Bandal na parler mais lelo to ko lukaye na kati awa donc to yeba pourquoi aye revendre awa. Si je comprends bien ça par rapport à stress et à moment douloureux où la haine à l'ukina no se détresser par rapport donc ngana bino to découvrir on peut trouver bandenge za la toujours Adam Seluzolo moi la souka Nzambe. Il y a mon boss Lamine Edovo Mosaranankolo. Il y a le jeune réalisateur Daito Simpi ndenge za la kaka to découvrir ngo kaka na kati awa beauté fait la DMX image sage Goffin Alpha. Il y a Papa Nezekiel, donc tous à la carte pour le découvrir. Daito Simpi, les jeunes réalisateurs limités jamais égaux. C'est au bon noté. Bon d'accord. Bijou. C'est au bon noté, Nika. Mais le maman va stress. Mais photo sur la tiba, photo voilà pour ça va yo kayo, après matanga, après maman ramène sur premier la kiosque voilà pour ça va yo kayo, mais limwe bateau, libre moi la tête, photo mon locayo yo mutu to limyo na bandal, mais comme na litambo awa donc. C'est pas toi qui t'as fait casse. Dans le restaurant, la zone est là, vous m'avez chatté à moi.
Malgré passé. Est-ce que dit que ma toata là, il va éviter que yo le asma va poudre là, on va péter que ça les sous. Pour ça mon nez moi. Le chat pour te mettre dans la masse tout. Les amis de 3W photo la photo caméra c'est prise ya moyo. Tout ça les bijoux la reine, tout lukier pour la bino et tout au monde aye, aza loger à va pesi yango avant pendant quelque temps. Aza ndako na ye mais les gens qui avant la nana pour le stress, il y a ma caméra autour de la maman zati, n'importe quoi, à propos de ma tante mais je la reine, dans ma stress naé, à se coffrer naé ici quand tu coûtier donc toujours qui t'a lancé tout sur là il y a un restaurant, on se retrouve tout juste après avec Daito Sipi, Simpi de la bien les jeunes réalisateurs, on se retrouve tout juste après, merci. Ouais, donc les amis de 3W, comme annoncé, nous recherche après chambre et si casa logé. Nous voici maintenant dans un restaurant la Bango. Le Sika Pena, Bijou la Reine a mis biso poto sur la bien. Dans un restaurant, il y a impérial, donc espace impérial. Le Sika Bijou a un restaurant. Le Sika on a vraiment reçu la bijou, tout tombe la verre. Hein, tout bête la biso boyer. Pour la retrouver, excusez-moi. Merci. Les amis de 3W Poto na Poto, Mère Flosibel, Bijou la Reine Yeyo, tout sur la naïe à long et à large. Par rapport, il y a ma cam ou il comme la qui est, n'andenge PPC polémique na niveau ya bana Poto, na niveau pe lobby si pe mokili mobimana ba fausse information, na ba vraie information au batumusu ba yebi, yemoko azali awa ndetro sur la na Bijou la Reine. Et puis tu as les solo. Pourquoi l'artiste comédien et belé yaki na matanga ya maman ya Bijou la Reine te? Et pourquoi ba makambo mususu pe botamaki on a eu de querelle na kata matanga batu baswani et troyer bango pourquoi parce que yé moko za maître ya matanga wana Bijou la Reine na kopesa yo mbote mbala moko parce que lelo to changer page après ba événement douloureux oyo et komelaki yo Bijou la Reine mbote. Mbote Dams. Bijou la Reine, ban la pote bazota la yo, car na micro oyo le car déjà mais ba mona aussi qu'on a forme mususu après ba makambo ekomela kiyo impression na yo ezanini. Ah. Ezaka pasi ya Dams. Omoni baba mbaka libanga na mango etela. Na yo comprendre que Bijou la Reine aza mangetela parce que mutu na mutu aoloba makamna ndenge ne bino bolinga boyeba batu mais faut boyeba penza kati ya mutu so oyebi kati ya mutu te moya oloba eza te moya sa commentaire eza te ezaka pasi Adam minga oloba eza te mais nazana minu moko pe swaka mais moya oloba vraiment eza te po tokoma obanga toza ba responsable jamais nde naza boye oyetelanga micro liboso pona oloba ba n'importe quoi na oloba o etali ngai o etali vie na nga c'est tout. Donc ba problème nyonso tout ezaka ya ba matanga ndenge na mama na nga kufi azala mama na nga azala mama na nga te eza problème te mais azande mama na nga o abokolinga ndenga kufi esa nga pasi nga alobaki na ba fan na nga ba soutenir nga na ba conseil mais ekomi ba comment ba n'importe quoi bon eba te to sa no nini yo mondo za na to sa no nini eza matro o samba bongo o samba nana ni ponga samba na atenga mo leta e bat baleli yo leli te. Merci Bijou la Reine naïbi que tu as développé vraiment sujet wana mais batu bayebi Bijou la Reine na bandal bana poto bana Congo bana Kinshasa ba fanatique ya Bijou la Reine bayebeli Bijou la Reine avant na bandal afutelaka na bandal ndako na ye na bandal le 30 pena akutana na bayer na ya pesi mbongo ndako mais tomoni yo après matanga oboyi kovana na ndako esika yo ofutelaka esika yo batutu bayebi adresse na yo tomoni yo mbamo na Kitambo na espace impérial okoki koexpliquer biso d'abord pourquoi oboyi nano après matanga kovana na ndako na yo après matango ko va dans l'espace kitoko yo ba sala biso
awa na Joli Park pembeni ya rond-point Kitambo espace où tu komona ba image wana Bijou la reine aponi na ye avanda wana et puis na chambre à Lix na kati awa pourquoi choix wana et puis pourquoi kaka il faut ezala bongo oye kozonga no pe na ndako kozala pe lokote na kozonga na ndako eselote Adams omoni o eza place moko boye batu bayaka penza so za ba problème ba stress parce que nga penza tisikoyo ko perdre mutu Adams o to loba obengi mutu banzoloba oza posa code ozoloba n'importe comme nga na perdre mutu donc nde naza boye naza leste mama nazaki mama azaki cher pona nga abanda ko sa nyonso na maladi na bana na ngai donc au mona ke na ovanda na ndaku na omona tango ya otala nga na ndaku kichi wana avandi wana donc no imagine ezolongwa ngate ya on a préféré que même ata awa ezoya kaka mais ana lingaki po eza calme na vanda na ngai ta place mo eza confort place mo eza confort place mo eza bien classe au moins père ba vient nga nto musiala o ba soutenir nga na matanga ba vient nga adriche motomètre maman na nga Esther na Londres ba soutenir nga ba gérer ba soutenir nga il faut ko soutenir mutu ezate que non il faut pesa mbongo to zape batu moi consolation et ça là moi bien merci na ba fan nga tout bandeko na nga ba ya nga nyonso o ba benga kinga ne fiske ya courage mes condoléances en tout cas na pesi bino mbote na lingi bino mingi po bo pesa nga pe courage ya kokunda mama na nga ya kolela mama na ngai vous comprendre po mbali boso nde na koliboy na kende ta mususu morgue to kende na biso ya bat na biso ba théâtre ba kufaka OK pokoti na kati teme oh yo penja mam oya yo akufi mais ozo obligé kokota na kati ya morgue ozo obligé ya kopona nini libulu na lingi libulu ezala boye na lingi libulu dans la salle yango Bijou na ebike ba la poto lo kopena bazo zela yango wana parce que elobama ki trop na lingi vraiment après matanga toye sikoyo et pas na yo de façon que toyo kayo toka pena vraie version toka pena ndenge yo ko solo la sikoyo na public na yo na bandeko na yo o bazotala yo partout dans le monde taka to na 5 continents bazotala yo sikoyo to bani na Afrique et sika émission eza produit to eke na Océanie to ke na Europe to ke na Asie to ke na Amérique bazotala yo na caméra oyo liboso micro oyo ba rumeur n'importe quoi et l'obami pona liwa ya maman lelo après enterrement que son âme repose en paix bato balobaki pona liwa ya maman expliquer ce qu'au public na yo vraiment à long et à large maman oyo akufi oto otiko kunda oyo aza nani epai na yo expliquer biso soki aza vraie mère na yo soki aza mama oyo abokoli na âge muketi ya kolisi yo to aza nani vraiment public sikoyo bayoka et puis cette maman là elle était qui pour toi donc eza pona otumbola potate mais eza ke to yeba quand même douleur on et puis importance o ba pesa na mutu oyo auti kotika biso lelo ba la pote baza pena na pote bayoka vraie version et pas na yo moko oleba yo kona mitema ya bato mususu o baza ba mal intentionné bato mususu baza na ba mitema soki ndenge nini mais toyoka quand même yo moko Bijou la reine o expliquer biso bomoni bana poto bama oya kufi pana ngai azaki boye mutasala nga boye mutabota nga yete mutabota nga toyoka ngo pana yo na lebi Adams bon ba fan na ngai ba yini na nga o bolingaka nga o bolingaka nga te na lingi bino mingi ngai na kufeli mama aza mama leti na ngai parce que mama na nga kufa atikala obokola nga te atikala kozwa nga en charge te mutu abokola ngai eza mama na nga mama leti na nga ok notre vandi na ye ayebi ba caprice na nga ayebi ba pasi na nga ayebi maladi na nga voire même na bana na ngai o nga na boti na ozala na hôpital na ye na osala nyonso tu na ye mama Chantal Bambi très passé mama abota nga akufa na yeba kutu valeur ya matanga te o nde na komi na mikolo boye na yo yeba kino valeur ya matanga tangu mama leti na nga akufi po azalaki nyonso po na ngai na maladi na nzala na nyonso o ya sala po na ngai
bon nayebi te polémique yango mama na yete mama oyo aboti yo na o abokoli na aleki o abokoli parce que moi na zora na éducation to mona ba mama musu bakota bandaka mabala moi sa sundoli mwana asundeli mobile ne mwana ta musu na 2 ans boy azui maratra na banzo bokola eti ya koli et après boye c'est que non maman na oye wana est-ce que mwana na ondima ondima te parce que azui éducation ya maman wana bokola pendant 2 ans ozomona so likambu ya olobeza te bande ona ngana linga bino mingi po sans bino moyen te ça fait biso moyen te il faut pas koloba ba n'importe quoi ezali kama matanga za anniversaire te po bijou la reine pe na posa ba code te na wale la mama nanga oyo sunga ngai asungi ngai oyo pe amonke a te osunga te ezate ke no oloba biloba loba eza malamu te toza batu eza liwa eza blague te eza anniversaire te to eza nini bar te to muziki te ozomona biso to abata TV to abata micro soki pa mezali TV fo ya micro fo ya caméra fo ya ezate ke no ngai nde na zabwe na beta ordinateur fo ba lukanga na cyber mo boy non zomona donc ils a passé même maman na Esther na bébé na ekutu andimi penza me mata bébé na Mukongo oya mesana te na Londres kuna maman Esther na peso mbote belé parce que Olanda ke mission sali au passe peut kuto conseiller ngai ebelé vela nga bisha motomètre vraiment na ebelo na kopesa ote anton siala donc bozé belé ba soutenir nga moralement donc moi le bezate ya wili musheni ba soutenir nga donc bazé belé bandeko na ngai ya musala groupe sans souci groupe a posé lombe groupe esobe groupe donc tout le monde bayaki Merci Bijou la reine Banapoto Boyoki quand même ndenge Bijou la reine a sololi a expliqué bino alors à large d'aito sipi vraiment pananga JC cool la kati à Londres moi na mobali azolela bipona nini mokili ezaka boye azolela vient na JC cool nga tumbola ke Jean-Claude JC cool na peso ba mbote belé ye penza ebandelisi suka donc azo continuer ka ko soutenir nga ko benga nga ko motiver ngai courage yo tika na baleki donc pour na batu nyonso to na baolo bana na mona ya ta muntu moroti o pe andima penza ah bijou lo kwa kosi fona suki sa tembe na eponga na ebi na ebi mama na fona ya penza Kongo futi biye na oye sale on te poani ya matro. Merci Nabino bandeko oyo bo pirata ba site ya batu ya internet o pesi komo moronga soki lokolo autorisé soki mbanga autorisé soki ngai ba libumu autorisé bosalango metoye ba rapé binoté pour les canate volo bakeno Adam Suluzolo mise en scène na Bijou la reine na larisi bino Bijou la reine à la famille pauvreté à quelle la té lupango na bango na ya famille eza na lemba salongo quartier oyo teka mapango ya cher na ngina 40 Adam ngana loba elo mo boye o mo ntine to sala théâtre bozo abiso lokwa ba d'écran te bozo abiso ba film boye ya balabala te biso nde to za boye leti ngana responsable moi na ngali boso za université atanga na ifasiki moi na nga 6e donc na ba na nga mibale na bomba ba na ngate alors so to sa théâtre za musala nyonso lokwa ba maman ba kenda musala na ba banque ba kenda musala na ba société ba compagnie sa simbisa ki na bimi na tonga tiki bana na e programme akei théâtre za musala ba voyu théâtre za musala ba ndumba tendere bo lati so ki ndumba na biso bo lati so ba sida na biso bo linko sali réputation na biso pourquoi nga famille pauvre te na na papa na ngai il faut pesa abiso respect pesa abiso valeur parce que biso to sepelisa bino na bandaku oza moi souci na yo tali CD otali ozumo eloko mo leso mo nini ezate ke no bo mona biso lokwa batu mo boye tina te et c'est pas bien to abandeko na bino to abandeko na bino penza to abandeko na bino to za pe na poso to koma pe na ba belle famille na biso to bala pe neti bandeko na ngape baza na poto ba bala bango pa mibali bakenda ba poto ozomona bozo abiso lokwa batu mo ya nzala te
tant mususu to l'équipe sans bino ndeto ba sans bino moyen to zazate parce que bino bo sepesa biso bino ne bo somba ba cede na biso ya mona to loba sans bino moyen biso peto tekama ezati. Alors ezati que non bon mona biso lokwa ba fille mo nza la famille pauvre bilo mo bon non. Voilà, je vous rappelle vraiment, ça fait mal un artiste congolais de talent comme ça, à Koufeli Maman na yo leki na TV, batope ba ye ba raotes et puis batango pe apoto bo commentaire bilo na ye, batona pe boye bi epete, bo mona epé jamais mais bo commentaire bilo ba bêtise, na bino bato bo commentaire bilo moi je suis désolé, na occupé bino te mais na la sabino ka ke biso to sa musala biso bijou la reine akufeli abengi toye to sali musala. Donc mama wa botio na mama wa bokolio bazaba mama parce que moto ya monelio passe à l'action un pas à l'action papa maman nde ba benga grand frère grande sœur atinyo à l'école oye ko les premières lettres alphabet tu le lo compé grande dame comme ça au botipe ba na yo na baboka maman c'est ta mère. C'est ta mère, Bolandi Matanga, Nengelega qui bomoni, que Bijou la reine a perdu sa maman parce que yéne m'a beaucoup lié. Alors, il ne faut pas que ça l'on si j'ai n'a moutouma ou toyebio même pas. Et pour que nous le bagadam sous le zolo, bossali scénario. Moi je suis Adam sous le zolo, Adam sous le zolo, Nazan na vie koleka bate belé. Nazan na vie te yarokele la yarozanga. Moi ma maman reste en Europe. Le là aux États-Unis. Vous en comprenez? Donc, exactement laquelle a raté, na luka rapete, na senga rapete. Moussa na biso to salaka, ba futa abiso, ba producteur na biso, ba edo kaungu, soka ye, bo solo li bo sa ma solo futo caché no, on to vivre ka. Po Moussa exactement Moussa na biso théâtre, to ba capacité. Ozomona, ba major zolo ba amelu, ba producteur na biso bazawa na ba. Papa na mi José Mabilama, donc ozomona. Tu vas bolate bo andolo bakena to luka code ngo pe e ya rapeti ende ona ngayo mto komaki so to na posa code siko na minute to na posa code tinda totala yo zomona. Je suis désolé na ko kipe yote ngana sala musala nga je vous ai informé papa ya rapena boye vous avez so pena boye www.poto-na-poto. Donc je suis désolé vraiment ndenge zala kaka les amis de www.poto-na-poto avec Daito Simpi ngana sali musala nga to salaika musala to annoncer ki bino nouvelle. Alors yoku tu na occupé ote pour na attente ya osala ba koteri moko boye, ça c'est pas mon travail. Moi mon travail ça ya ko informer public parce que c'est un artiste oyo a Koufeli. Alors to saka musala loka micro yaka lokola batuno so basala. Donc voilà un peu yo soki le kolo autorisé, soki mbanga autorisé, soki libumu, soki mutu autorisé. Donc n'occupez même pas parce que naie bioté. Je fais mon travail, alors arrêtez avec mon nom, n'occupez même pas. Donc ardo sa musala na biso tuye na biso sika o ezaki mia wana to mona pena ba tonto kachala donc na impérial wa to mona tous ba gerimbala na kati ya impérial wana pena les jeunes gérants o azosa mambo ndezalaka Jamila Dokolo na pesi mbote pena mo so famille Simpi Grenoble ya Daito Simpi na mo so JC Simpi ba mbote belé bisika bozale Bijou la reine. Bon appétit. Merci. Zano à l'aise, la vie continue, maman c'est à Koufi, tu as appelé on a tes poteaux épinglés toujours sujet voilà. Mais et là au moko pe nanga kina tout na les sous. Et pourquoi absence il y a ba comédien belé na matanga oyo au Koufeli maman mais tout moni ba comédien oh peut-être tu allais tout mona tout moni ba monter aux alara trop social, aimable, aux alara témoignage ya bien. Nabatutu oyo basala musala ya théâtre ils ont la président ils ont artiste comédien indépendant ils ont la bande de tout bosala bango ils ont basi to mibal témoignage nous arabiens qui aux arabes social aux arabiens Hollanda rabatu na ba problème mais yo okufeli si je peux citer namonaki Masano Gabriel ya nene ayaki namoni Masana yo ebakata ba couleur ya Nicole ayaki namoni Suzy Bantu namoni na ba mama namonaki mama Alinga namoni
namoni mwasi ya sans souci ayaki namoni bato bayaki ebele parce que nga akende cimetière bato bazali na bango ebele oyo mpe baye te bo ezoka oblige motu nyonso aya non bato bayaki na bango donc tala oui bato bayaki na bango mais selon ndenge vraiment makambo ezalaka oyo eza poto na poto il faut dire la vérité. Bijou la reine Bijou la reine akufi nde bakoya ti eza mpe na matanga mosusu mpe boye tomoni bato ebelebele baoto kufa moya otanga bakombo te bato mpe baya na bango mpe te bato mpe baya na bango te ya nango normal problème te yango nazoloba nanga 7e baga azalaki matadi donc cho ezalaki te quoi. Bijou la reine et puis absence remarquable ezalaki ya président Ladi Esobe wazaki président na yo et puis na groupe vraiment il fallait attendre représentant moko ya groupe ya Lisboy Samba Zaki za susu kuna ta longwa bananu nanu Chilomba ma copine na ngai azalaki tozalaki na ye tolala to ya Bijou na Canada na pesi mbote Joël donc bato bazali na bango corporation ya ba na ndota nanga batute nga na ndota kake no mama nanga kufi to kene ko tike ni to sande ni le reste wana o ayaki pasteur Jean-Paul Mayata yaki bato bele bayaki kutu ta musupe omona ebonte badiana bayaki donc Bijou la reine caméra o ezaki moko na micro oyo etambusaki pona kolakisa bana poto bayebi mamuna oloba parce que batalaki matanga bamonaki bato balobaki et puis ba ope balobaki te mais caméra ezwaki bango quand même pona kolakisa ke no bato bayaki mais ope ayaki ta koloba te na yaki na vale na suka na coin et puis na pesa cotisation na ngai pas Bijou la reine caméra oyo emonaki te parce que caméra ezaki prida ya kozwa matanga mo meza polémique te mais sauf que yo zalaka social na bamakamba bato tant pe yela yo il faut tout monde appelle réciprocité wana to tanga na classe oyo zokende o pezo zonga mais na part na auto monde tika bato ba beti yango kara bato ba négliger yango na ebite est-ce que ça na ba antécédent moko to ces derniers to na ba problème na bato est-ce que corporation ya vie masumu ANTPC o eza ko kamba mais pas président masumu na secrétaire na ye Faustin Soukari Elombe bayaki na mona président Masuma azalaki informé bon Adams ya bato bayaki wana nga na ye olobela ngo te po toolobela ngo mpe te oyo ayebi ke moninga akufeli soki aza na volonté ezali kama volonté ezala te ko baforsaka na feti nde bapesa invitation na matanga bapesa invitation te donc yango te oyo tovandeli tolobela oyo ayaki baomar bayaki donc bato ebelebele mpe bayaki oyo balandai nga bakari masimo bayaki donc so obi otangatanga makombo donc baza mpe ebele na remercie ka tout le monde alandai nga na matanga donc nzamba za na bino po eza mbila etelanga nango partout c'est bon. Bijou la reine bato baswana ki pe na matanga na yo ba discussion pe yaki yo tozaki na auto kenaki no cimetière kuna mama na mais tango zongo biso tozaki wana tokolakisa ba image on te parce que eza vraiment ba image mo déshonorant na part ya ba artiste comédien boye matanga mais boye ko sala ba querelle bobundi Boswani, Bofingi Bato, Boyebi même pas la responsabilité ni Bazanango, vous manquez votre respect, je ne vais pas citer les noms pour nous éviter polémique, mais je connais les noms. Sauf pour les gens qui ont lobby, nous avons autant comme nous avons poto, baïe, ba comportement na yo na ba matanga ya Bato. Alors, ba image peut ezali, parce que caméra l'ange filmé yango, mais c'est pas le moment yako tiango na TV. Mais sur les gens na TV ça la ndeti mo boto la comportement na yo na TV. Bijou la reine Bato baswani na matanga no ba fingi Bato pona ba est-ce que ezaki lo mozali préparé oyebaki yango ki ba ko salir matanga ya mama na yo to Bato mo bo balinga kaka ba mi masango mo mabe na part na yo comment. Bon, on moni pe batu musu pe bakoma na wango ko éviter place ko sangana parce que mutu musu ki bonga yo fa bugaza yemba oye ko mila kisa ngai Bijou la reine ngai malamu te babi to lela na bato ba olela to seka na bato bazo seka donc o eleka ki wana esalenga bien te parce que bazaki ba belle famille na biso donc balanda ki pe biso na matanga esala bien te mais eleka ki nango pa mezate nga kuna yoka kitenga na cimetière babenga pa vena nga donda si makiadi ske ye pa landa ki ngai ozomona alandinga ba mchini babenga batu na bina théâtre ndeni boye bon place masanga ekoma na oka bon
Sandeni. Je suis à terre. En Siluzolo. Yepe na kota musika. Je dis l'on kota musika. Na joie qui m'appelle. Non pour encourager en tout cas. Merci. Yo mo pe na part na yo ka bandeko na yo boliaka la bo sala bo musala moko bo melana bango pe ba secret bo tambola na bango pe mais na suka vraiment tant que zalaka mo ba revoir na mona ki pe na suka na bo benda na mwa mi balé mi satu mwa ngongo pe mataki bandeko na yo mi balé pe ezaki dia ko et puis makambo pe bimiti lelo pe to sono boye ezobeta mape déjà ezaki nini nga bende na mutute na bende na mutundeni omoni Adam stokola moto nga banda théâtre na zara boete moni mutu foye bakeno kola rola mkato okola foye bakozwa responsabilité moko boye toza ba bijou toza ka kala wala te moni pe kala zara changement mais lelo oyo na oye batende na koloba na ba théâtre on peut changer nango donc toza ba responsable ba place au likolo ndongo vandi mutota la boabi et on a responsable o penza aza boybo donc c'est ça nga penza na matanga ile kana ngo bien o ngana esa nga pas style zaka ko perdre mutu muneno azaki cher pour nga mama na ngai donc ke kota na famille na bino te pona zo mama moko boya remplacer donc azata sa ke ina to kunzie o ba soutenenga merci o pe ba soutenenga tepe na pesi no merci mais boyo kola kotala batu o pe ba kika ko saluer merci kaka mais tozo ko mikolo bana o pe bazo bima ba théâtre bazoya éducation ni bo pesa bango donc nga yepona lo ba mambo be te pona lo ba mabe lo ba na nga penza pona lo ba na na za na nga mtoka nga te ponga mo leta. Merci Bijou la reine na sous émission moko mukolo mususu pour le baba mabe wana ya batu o bomba ebele na motema po yo babimisaka bango ya yo na ya lokutana ya solo mais mukolo pe ozala pe yo pe loba ya bango pe na oyo yebi parce que to yebi que Bijou la reine ayebi ebele bala pote moi je vous promets na lobisaka ye mukolo mususu ba vérité oyo ayebi wana akoloba kango kaka na micro oyo et puis ayebisanga déjà que non akoloba ngo na micro ya batu mususu te so eza ya poto na poto te ba vérité ya bomba mukolo pena ko esprit ne ko sala ka loba o bino boyebi te to loba ngo awa je vous promets déjà na lukaye car ande to luka ki lelo to kute pena impérial le sika pena to kute pena ba tonto kasala tonto kansala na kata impérial et puis place to kute pena ba gérant pena gérimbala awa ande to yepe to luka ka tonto mutu moko ya théâtre za habité bo mataka likolo bo mona ye donc Lina Mwamba pe tukuta ke peto solari na epena Lina Mwamba awa bozi mutumo habite ali kolo boluke likolo tukuti pe Bijou la reine awa to zuende to soline boye baza mabete ba batu malamu balingi yo parce que obomba maki biso bandeko na o Adam Siluzolo mwana suka nzambe ndeko na yo Bijou la reine batu vraiment ba soutenaki to comme na biso pena na suka elema oyo bato pe ba soutenaki yo wana et ça la pe bien aux appels reconnaissant na bato ba portaki o Pierre ndenge Lina Mwamba azalaka pe so bato ba soutenir yeye pe na suka alobaka merci nde pe batonto kansala pe bazalaka so pe muta soutenir ye après ça pe merci ndenge pe ba Géry Mbala bazalaka le grand gérant bato lokola ba Emmanuel Kikudi pe so muta sungie alobaka merci ba gérant donc le grand gérant Emmanuel Kikudi ya merci na o salaki baza reconnaissant lelo siko Bijou la reine soko ko remercier bato parce que tout le monde peut na souka to lo so pe mingité et puis au lien na déjà au comprendre déjà que non la vie continue au lien na bato ba soutenir ki yo sauf moi ko remercier ba on a micro et puis toi aussi ça va sur les mains yo mingi bo skizenga maman na nga Esther na Londres azana bébé na ye mais alingi kaka sunga ngai bébé na ye peut-être ya 2 mois maman Esther na pesi yo mbote ebele oza gentil envers nga tukaboli mawa ve na nga Adrisha motomètre na pesi yo merci arme lourde ya Willy Moucheni dans staff tout impérial on
Nous avons une famille riche, mais je fais mon travail. Je reste chez moi, na vivre mieux par rapport à moi. Moni, dans la tante de Luka, ce qui n'est non, moi je suis pas comme ça. Je suis devant la table, je mange. Alors, là si c'est élément pour le baboué, la mine d'ouvre mon savon kolo, yaga vraiment vers nga, au serenga vraiment d'aito simpi, nasi ça n'a pas pour le bagara. La mine d'ouvre mon savon kolo, ya mère aussi belle, mon thème ya journaliste du Saint-Esprit, beauté fait la dire merci image, Alpha Goffé les sages. D'aito simple les jeunes réalisateurs. Namoni de Soussou, Djibril Ekita de Djikampro, Nadine Mamboku la Cléopâtre, Julien Botalatala, Lembokati Tala Lelo, Namoni de Soussou de 10 Pro, Namoni Binotou, Nakatia Poto na Poto, élément aussi les nango. Bao Yanga, venanga je sais que le nationaliste, merci pour Benari Bijou. Venanga Jibe Koumalouta les pétroliers de Dallas. Merci pour bien bijou pour nous encourager. Namoni le sous Mère Nina Chou, grand prêtre mère, la grande dame de London, maman na Ruben Hotel. Namoni le sous Mère Nangai, maman Bota Dame Sulzolo, maman Fatou Bouka Demol, na Montréal, maman belge, mère Toussemba, la maman Motema Boto Wapi, maman na Crispin, na Pession Bote, et puis Bichou Mbi, Osier Bleu, Joël, la fleur, maman na Jonathan Diataba, en Belgique. Namoni les sous Tonton Kansala, na Pession Bote, na Pession Jerimbala, Namoni les sous Ben, Rodal, famille, Simpi, Grenoble, JC Simpi, Jamila Dokolo, na Pession Mbote, Namoni sous Sarah Chikita Don Beni de Chicago, vitamine d'amour, maman na mwana moko boye ya kitoko, na katia Chicago, na pesi na mobile na Mbote, Sarah Chikita na pesi mobile na Mbote, na pesi lisusu, Giseline Nzila Mbote, Mama Lioni Miala Malila Mbote Bele, Mama na ngai na lingako mingi, na pesi Mbote, na pesi susu Mireille Kiawete na Paris, Ambara Kuziama André Petotano, na pesi Mbote, na pesi lisusu Bozatel Mebele, Renate Toubajika na Inde, Lionel Le Papier, ministre des Congolais de l'Inde na kuna na pesi Mbote, Batuno Sobolinga Adam Suluzolo, na kobosa na rate mon boss Lamine Dove Mosaro Nankolo, Mbote Bele Gisèle Massala depuis Paris, Eve Danza Mbote Bele. Ça est fini pour aujourd'hui. Daito Simpi na komi nanga déjà na suka na mela nanga pona okitsa mongongo pona na lobi pe Bele ngata na omela yo zora na micro na yo na mela Gaëton Sipi, les jeunes réalisateurs limités jamais égales. Gaëton Sipi, les jeunes réalisateurs limités jamais égales. Ah, Timbisi. Ah, Timbisi. Ah,